Papa nanga itala yango merci Neolanga benda yako benda vérité chaîne ezosa mosala kitoko makasi yango la chaîne wana tomona balakisa bilo mosusu me oyo balakisa biso biloko bia pepe 1 plus na vie ti nabelaka ezalaka bamaladi banini batonga sikoyo comme selekaka ebele yango na jamais mutu mosusu asala boye te odepanse bambongo sombi babeki bato misusu baza ebele basali yango te alingela okaka boye betela biso na okutana na madame na ndenge nini na etao. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Na émission Nabiso na chaîne Nabiso ya rien que la vérité TV. Donc c'est la première fois que vous élément Nabiso s'abonner, cliquez cloche et notification pour n'avoir taraba élément Nabiso T. Donc voilà balandignon so ya rien que la vérité TV. Tous bel et bien sur la victoire. Émission le lezasu ya suspense. Ya rara ya suspense. Et ça na ya suspense pour comprendre suspense c'est ndenge nini na émission ya lelo awa na chaîne Nabiso ya rien que la vérité TV tozana ndeko Nabiso awa a se présenter pour ce monde bien aza handicapé aza infirme et ko solo la mais suspense eza na émission ya lelo ndeko nanga mobali na ogumba mais ndeko nanga mobali bonjour. Oui bonjour. Babingo na kombo soki babenga kombo ni Dieu merci. Dieu merci Fandia. Avant na commune ya Selembao commune ya Selembao numéro 76 na avenue na Pululumbam. Ok, ndeko na biso osalaka nini na vie? Na vie nanga na salaka cordonnerie oyo kaka emonani na kati ya image mosala na ngai yango oyo nasalaka esunga nga na libota na bana na bandeko na ngai. Obota? Na bana mibale. Na wana madame esika mo? Te toi esika mo te madame aza voyage. Ok, expliquez biso cordonnerie comment on a infirme boy. Est-ce que obotama ki boye to elo nini e komelaka opoko maboye. Moi histoire na yo betela bato ba comprendre après to banosola. Bon, nazalaka na âge ya 4 ans. Malade bandanga na âge ya 4 ans. Ba parents ba memanga à l'hôpital ya centre oyo ya nani. Centre na biso oyo ya nini. Ya Bondeko, hôpital ya Bondeko. Ba memanga kuna ba ti na belaka ezalaka ba maladi banini batonga sikoyo comme selekaka ebele yango na koma handicapé na âge ya 4 ans. Malade etakanga na 4 ans na koma handicapé na 4 ans. Si ba parents baluka solution pe bazwa solution te bayebisanga kete eza makambo kaka ndenge nzambe alingaki nga mpe namonaki bon esala nango eloko te parce que nzambe atambusa biso tofifre kaka na mokili en tout cas eloko ya mabe na raisonnaka yango te. Donc voilà, eloko mabe oraisonnaka te akokomi handicapé eloko nini siko etinda yo obima oya koluka mbongo awa na victoire? Bon eloko etindaka na bima na luka mbongo parce que naotala naza na boti déjà naza na bana jamais nakolinga nataelaka kaka jamais nakolinga nataelaka kaka bandeko nataelaka libota nataelaka papa mama yango naboyaki kotaela bango nalingaki te nasala mwa eloko moko boye nasala mwa eloko moko nazwaka mwa eloko esungaka nga na libota yango nde etindaki yango nde etinda ngai ke naya kotravaille parce que na libota bana yango nde esengaki bongo esengaki ke naya kotravaille mpo na libota wana oyo nakomaki nango de ya charge na ngai jamais nakolinga napesa yango na baparent yango esengaki ke na travaille mpo tozwaka nazwaka ata moke moke nyonso ofaka nango na libota. Juste question, moi si na yo mpe aza infirme to aza ya tambolaka normal? Ya tambolaka normal. Alingela oka na kao? Alingaka nga kaka boye. Quelque part adérangeaka o te na kao oyo biloba loba ezalaka te? Te adérangeaka na ye ngai te tovandaka na biso bien.
alingela okaka boye betele biso na okutana na madame na ndenge nini na etao. Bon madame nanga nakutanaka na ye ndenge nini nde kaka totambolaka na mokili boye namonaki madame nasepelaki na ye wana mpe kaka na feni mpe kaka ya feni kaka ya parcelle na biso si nakutanaki na ye na solisi eke madame nalingi yo nasepeli na yo madame mpe alobi ke non ça va pas de problème esengi tozala papa tobandi ovivre afingaka te ne bandeli boye tala yo koka bo atali yo na bamiso mabe ate afingaka na ye ngai te nazwaka mpe tosololaka na biso bien si tokomovanda mpe tozovivre wana ye mpa na bango nga mpe chez biso tozovivre ekoma na ta moko boye akomi na mokumba ntango akomi na mokumba ayebisi baparent na ye nga mpe nayebisi baparent na ngai tosali ndenge ezalaka baparent baluka ye mwa moke botoke bapesi masanga ti nozwaka fille wana tobandi mpe kozala na ye mwana liboso abotami mpe ti ya mibale mpe abotamaki bakombo ya bana tokoyeba premier mwana nga liboso komona ye beti ya mibale kombo na ye Christian quelque part ndenge okoma boye ere mwasi ovandi oregreta non naregretaka na nga te parce que déjà ekomelaki ngai déjà deja ekomaki déjà bongo mpe baparent bayebisanga mpe naregretaka te nga moko mpe donc namona kaka ke normal naregretaka na ngai te. Ok, voilà kobima na osiko na victoire awa obanda na fond ya combien? Obima na victoire awa na banda na fond ya 20 000 francs seulement 20 000 francs seulement nasombi babiloko na mike bakoche basirage mwa bakiso tosokolaka basapatu ti mpe nakoma kotrafaye mpe wana mwa moke ekotaka esunga kaka mwa kosunga mwa savant mwa eloko kolia mpo nafanda kimi nazala na mwasi wana na palin. Ok, voilà kobima na yo obetela biso olamukaka air nini okomaka awa air nini obandaka mosala air nini osilisa air nini? Nalamukaka 6 heures nabandi kobongama ti ba 7 heures naza déjà awa 18 heures na mati na nga nakendako 18 heures okendaka ndako na bajournée epesaka chaque jour to ezalaka na bajournée oyo epesaka? Bon journée mosusu mona mpe mwa moke eloko ezangaka nango te na journée mais na journée mosusu mona mpe mwa eloko moko boye monani ya mwa bien mwa mpe mwa 20 000 mwa 15 000 mwa 30 000 mais bajournée mosusu mpe ezalaka mpe na bandenge no mwa mpe mwa 10 000 kaka ndenge kaka nzambe apeseli yango mpe ozwala toke esungana libota. Ok, donc voilà lakisa biso babiloko na yo oyo osalelaka role ya eloko na eloko kuna lakisa biso osimbi oyebisi biso oyo esalaka boye oyo esalaka boye oyo esalaka boye. Bon na bamai tobanda na bamai pardon. Bon mai oyo ya ble eza mpona kosokola sapatu oyo eza ya din ya ble oyo ya jaune oyo eza mpona kosokola sapatu oyo eza ya jaune ya din même si rouge oyo rouge wana na vert eza mpona bakisi ya din na noir oyo yango esokolaka din ya sapatu seulement oui na basirage ezali mpona sapatu oyo eza ya cuir. oyebisaka kotya basolution wana nana lakisa okosala basolution wana? Bon basolution wana tosombaka yango nde na wenze ya libulu apres tosombaka poussière soki nasombi poussière wana nde yango nakobeta natie mai nasangisi bacouleur nyonso ya poussière nango ezali nasombaka nde couleur wana mpo nasangisi yango ebimisaka bacouleur oyo boye mpona kosalela mosala. tokoyeba baprix ya bapoussière wana oyo osomba? Bapoussière wana nasomba yango ebandi na 2000 francs poussière chassé wana nyonso bakanga yango buli wana 2000 francs. ndenge oteka awa na ka na yo boye dérangement pa bapolicier pa bato ezalaka te? Non batungisaka na bango nga te mpo bayebisaka nga te totika ye avanda azoluka ebele bakokaka koluka te me ye avandi azoluka mwa eloko donc totika ye aluka na ye ndenge bapolisier balobaka na ngai. Ok, basirage oyo zela nayambisa yo ozwaka yango wapi osombaka yango wapi? basirage oyo nasombaka yango na boutique nde nasombaka basirage oyo tosombaka yango na valeur ya 1000 francs na pièce moko. ne bosomba yango bozwaka mpe babénéfice baintérêt ezalaka? intérêt ezali soki nazotia yango mpo lokolo moko natia yango na 500 ntango natie na 500 mwa boîte moko
ekoki mpe kobimiselanga mpe ata 7000 même 6000 na boîte moko. Lelo oyo eta na yo boye s'il faut que lancer message na gouvernement pour na bino comment na oza exposer na victoire boye mbule ekobeta oza nilo ko bata mate message ko lancer na gouvernement. Bon message comme côté gouvernement et ça que gouvernement esoke soutenir ngai ekosenga kaka ke ata maison moko boye navandi parce que nayebi mpe kocreye mpe sandale nayebi mpe kocreye mpe sapatu nacreyaka babiloko wana mais na mitso makoki ya kosala yango eza nano te parce que naza na maison te naza na fond nanu te oyo nakosomba babiloko wana oyo ya kocreye basapatu sandale tout ça. Donc voilà, Molobel Nabino, rien que la vérité, tu vas avec votre humble serviteur Oncle P. Non, qu'est-ce que vous vendez? Bateka ngo ba combien? Vous en avez combien? Bateka ngo ba combien? Kiti oyo bateka ngo kiti eza na valeur ya na Willery wana na mona bateka ngo ba $100 eza 150 pe zali. Et bo babeki. Babeki pe na mona bateka ma $50 ezali ya 100 pe zali parce que ça qualité par qualité. Ok, Oyebiché Nabiso Zani, rien que la vérité TV. Na évité sur Talango sur internet, Talango. Oui, na Talango. On a s'appelé la chaîne parce que ça bien pour la information à Mboka. Ok, ça bien pour l'information à Mboka. Ngai na ebisi oboye, ngana otoyebanite. Maman mo na poto, maman Lotomba Christine, maman Lotomba Christine, Anna Suisse. Maman Lotomba Christine, Azana Suisse, Abeninga, Oncle P. Donc à travers nos des shows d'Énard, lors des shows d'Énard à diriger par Nangai, Oncle P, Nana Posana Sunga, Batunet Bino. Bao Bazarana Ka Oyo, mais Abisinga, non, ça surprise en pleine émission. Kaka siko na salo surprise ya eloko moko mama wana atinda ki lelo ko ine epana yo. Est-ce que belo nga na pesa? Bon, na ebi eloko o yebelo na opesa yo te. Na pesa ko kepte bombo bisco belo nga na pesa. Non, na ebi eloko pesa ngai te. OK, c'est le mona surprise. Yo zola nga ka yo tala ka kuna nga na belela surprise na nga yo tala kuna kutala boite. Donc, papa n'a pas là. Yango. Merci. Maman Christine, Maman Christine Mutombo, depuis Suisse. Maman Christine Lotomba, pardon, depuis Suisse. Abakina na remettre yo Beki Oyo. Message nous relancer pour la maman. Message eza kota maman ezali en tout cas ba merci ebele ezala pona maman wana Zambe alika na kopambola e mbala na mbala apesa e pe alika na kosalisaka pe bato lokola biso. En tout cas merci mingi na sepeli Nzambe apambola ye apesa e pena oyo epo alika na kosungaka bato lokola biso. Et si les pirates, bah l'indignon il y a rien que la vérité. Bah maman, pour moi dans le bar, sans bino, bisoto aux alatés, sans biso pebino aux alatés. Mais une maman a dit kakamas, mon thème il y a une maman ezaneti océan, bolembate, bosunga o bozomo na pasi. Car on est noko de choix au baka, bosunga ba passe tenté. Bango bino bopesa ba ombongo ba ya mabumu minene bazolia bazaba bien climatisé mais ba obozo sunga yeyo mutu o ko sunga oyo babilo boko epese oyo bate loboko epese ka ukakate nzamba ko songsa ya ebele ye lelo maman na ngai Christine depuis Suisse asungie na babeki en complicité avec Noko de show d'Énard TV ye pachaka ya pusa kaka et ça les mabongo maman Christine pe alembika bongo te soki okotanga ngana lingaka kotanga te omeka otanga en pleine émission awa po batu bamona olobaka 20 10
20, 50 $. Bon, merci beaucoup. Merci Pena. Merci maman. Merci journaliste. Nyonso oyo nzambe ezala na musala na ngai. Musala na mais etango etombé déjà boye. Donc en tout cas, faut message comment et pas ya maman. En tout cas, merci beaucoup Pena Nzambe atika musala na yote papa. Atika pe musala ya maman te Nzambe donc amatisa ya zaka likolo. Bon maman bazan po ça pe basala message on lancé pendant bon mais badutaka. Bon ba pesa confiance kana ba passe temps. Muto azana ngo mais maman oki obakisile kaka. Uli asunga batuneti bino ba shege ba orphelin o azana mbonga zo ebilo ko sala te. Conseil ni ko pesa pona ba. Et pona ba maman na faut balinga ko sunga mingi ke moto bato batanga mingi neti wa handicapé na ba avec parce que Zambende alingi ko sunga bato ya ndengo wana po ekozonga pe epesa mela ebele. En tout cas o ngai na lobi ona moni nasengi merci beaucoup Pena merci mingi. Bien simelo na mbongo soki oko démontrer biso o bouger moi muke na beki o soki eko simba na ebite o mekaka hôtel maman muke. Na kendaka na yango natambolaka na yango soko kotelema mama mke bato bamona na kosimba nde mpona telemaka nango na telemaka nango na bapareil ya makolo na telemaka nango na bapareil ya makolo bon na telemaka nango na pareil ya makolo comme César kotikala na ndako. Au télémikaka au zonso na ideo yaka na sima o edende quoi simba na mabende na tikaki yango na tikaki mabende na ndako tombola ya tele donc ça quitte mamuke wana wo simba eka po ha boza ka po. Bon, en tout cas, yango boy. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Nanion Soro. Maman Sali, Nzamba Pambola. Okay. Merci. Ok, voilà Balandignon, il n'y a rien que la vérité. Quand on est au Lubara, le beau pépé Sarah Oye Baté. Merci beaucoup na maman Christine depuis Suisse na acte Oya Sali. Merci na ba maman. Il y a des shows de Nord TV, il n'y a rien que la vérité TV. Na o bozo sala bola, bozo sala bola mu. Zameka nda ko futa bino. Merci na ba maman o basala ka o totanga ka kombote. Maman bolembate. Ngana ko tanga kombote mais o ekangami na se ekangami likolo. Donc nzambe déjà anotaka. Soki le lote ata lobité ba arrière ya bana na bino. Bola mu pour la rater bola mu eko futa makaka. Ndeko nanga to komisko na précisément na suka ya émission na biso. Banda au banda kozala boui et si acte o esalemi awa esi ekomela déjà bon ekoma nanu te na ona mona yango te parce que o misusu banda ekokoma wana banda ko baka te tokoya malasima tokoya ko renseigner façon ndenge ni ovivaka mais baya pete bapesanga mpe nanu eloko te beki mpe bapesanga te nao mpe bakabelanga te mais oya liboso yango namoni mpona ngai awa na kati ya victoire. Ok, voilà Balandignon, il n'y a rien que la vérité TV. Vous s'abonner massivement, vous partagez la émission Nabiso, vous likaka. Ndeko Nabiso na moi acte pour na moni ozoloba oloba. Na moi acte esalemi a epande ndeko Nabiso a yo moni ndengeni. Merci na sepeli mbote na mama asali ve na biso don. Merci à mingi asepeli makasi na oyo salami. Merci. Est-ce que mon a ngoto? Jamais. Mutu mususu asala boete. Obe dépenser ba mbongo sombi ba beki. Ba misusu baza ebele basali yango te ma. Maman ndimi osala yango Nzamba Pambola. Ok bon lilobani no ba pona chaîne na biso rien que la vérité ozo sala musala kitoko boy. Rien que la vérité. Chaîne ozo sala musala kitoko makasi yango la chaîne wana tomona balakisa bilo mususu ma oyo balakisa biso biloko bien pepe un plus na vie. Merci. Ok, bon s'abonner, bon partager, bon like. Quant à moi déjà, je vous dis bye bye.